tika bango kaka bakufela ka place soki bona kolala lalisa bango kawa. Jésus lui-même est là, il est en train de faire. Lui-même, il va le toucher. Et entre-temps, les intercesseurs, vous commencez à prier pour eux. Vous attaquez par la prière. Alléluia. Gloire au Seigneur. Papa na yo asuka. Ton père s'est limité à réaliser juste un petit rien dans sa vie. Et comme toi tu as rencontré le Dieu de ta famille sera connue derrière toi. Les maladies incurables vont se terminer. Les liens de famille, ça va se terminer pour ce Dieu. Oh! Yes. Simon Pierre a dit paralytique. Simon Pierre a dit au paralytique. Jésus-Christ m'a dit que toi tu es toujours ici. Au salaire 38 ans. Tu as fait 38 ans. Mais moi je n'ai pas l'argent à t'offrir. J'ai la parole. Que moi je peux prier pour toi. Et ta vie peut changer. Tel il est. Tel il est. Tel je suis. Tel je suis. Tel il est, tel moi aussi je suis. Tel Walesa est, tel vous aussi vous êtes. Vous vous craindrez Dieu. Vous êtes les hommes de sanctification. Salut ton voisin, dis-lui tu es un homme de sanctification. Bouge-le. Un homme de sanctification. Dis-lui les choses que Pasteur Walesa n'a pas réalisées, toi tu les feras. Toi tu achèteras une grande parcelle. Vous tous qui êtes ici, nous allons construire avec vous un grand temple. Lève la main. Dis, je n'ai pas peur. Ce que papa dit va se réaliser. Ce que papa dit va se réaliser. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux enlever la maladie? Tu dis 3 fois, je peux enlever. Je peux enlever. Je peux enlever. Alléluia. Amen. Na bato nyonso bazali on ngana zo tiele bango maboko alors toi qui ne bozolongola au nom de Jésus albo déclarer tu pries, tu déclares, tu enlèves les maladies. Le docteur Jésus là, c'est ça. Toute maladie qui ronge, toute maladie qui ronge là-dedans, c'est ça. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la guérison les touche, que la puissance. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que la puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de Jésus-Christ, la puissance du sang de la résurrection, maintenant s'exerce au nom de Jésus-Christ. Le Shabbat Korobo. La puissance du sang de l'agneau, la puissance du sang de l'agneau, la puissance de la résurrection. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Parce que Jésus est élevé, parce que Jésus est élevé, parce que Jésus est élevé, parce que Jésus est élevé. Parce que Jésus est élevé. Sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que la guérison les touche, que la puissance de la guérison les touche, que la puissance de la guérison les touche, que la puissance de la guérison les touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de l'éternité, Père de Jésus.
Yo sanaye. Garçon oyo balobi na service pasaleli awa akimaki mwasi ne na ndako, c'est ça? Asali combien de mois libanda? Il a fui sa femme. Combien? To kaboni ba 4 ans. 4 ans ake koluka mwasi mosusu. Il se Sikoyo sépare. lokoni ko Salem. Mwasi oyo akendeki kozwa azana kindoki. Ya kimi ake kozwa mwasi mosusu. Mwasi wana azalaki na bana na ye. Ye aha na ye na bana bazana kindoki. Nde baye kokanga papa oyo. Ba séparé na famille na ye, baye ko betesko maladie ya angine. Bakangi ye batie mbasu na gorge. Siko nde aye kozongela mwasi na yo. Mama, aye kozongela yo siko. Balobaza na pasi makasi na ye alobi bobengelanga mwasi na nga liboso nde na yaki koya na kuti ekawo. Okucheka wo wapi? Epa bango. Epa na bango na ndako na bango. Na kuti na église moko ya mulimu boye bavandisi ekuna. L'église moko ya mulimu. Nde ngai era na ye musala babenge balobi mwaye te. Nde sere oyo tozalaka na ye esika nasalaka alobi bomema ye mbango epa pasteur Balesa. Epa pasteur nani? Balesa. Nde toye na biso na yebisi bango nga lobi bodefa ta transport boya na ye nde bamemi ye biso tovandi koleka popage toza musika Banani bayaki na ya? leki na ye na mwasi wana. Na mwasi wana pe? Azali. Mwasi azali yao? Mwasi yango yao? Azali. Mwasi yango yao? Azali awa. Le frère ici est marié à cette femme. Ils se sont séparés, ça fait 4 ans. Il est parti habiter chez l'autre femme qui a aussi ses enfants. Mais il se pourrait que cette femme-là, avec ses enfants, ont la sorcellerie et lui ont jeté le sort au niveau de la gorge. C'est comme ça qu'on a fait appel à la première femme qu'il a amenée ici, chez le pasteur Balesa, pour qu'on puisse prier pour lui. Pasteur Balesa. Chez le pasteur Balesa, pour qu'on puisse prier pour lui. Ça va. Ozo simena sima. Au nom de Jésus. Vous savez qu'il y a déjà délivrance. Pourquoi attaquer au nom de Jésus-Christ? Pourquoi attaquer mon bal? Le boko nazambe simbaye. Azala totalement délivré. Au nom de Jésus, allez, bon de répondre à lui. Maman, bino bo fanda wan na yo na ye. Yo moi si alibos. Yo ya mibal. Bo fanda wan. Bo fanda ka wan. Bo fanda ka na shero. Mettez-vous là côte à côte. La première et la deuxième. Ozanani yo, tika magaleli. Ozali nani? Tu as un micro bien lourd. Micro sur le bâton. Ozanani. Pasi. 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 Allez. Donc on a moi si na mi balé. Pasi. Kombo na yo nani yo mwasi? Manga Sandra. Kombo na yo nani?
Sandra. Sandra. Osali mobali o nini? Akangaki mungongo. Osali nini? Akangaki mungongo. Okangaki mungongo? Okangie po asala nini? Po akufa? Pona nini okangie asa mobali na yo sope sombongo? Okangie pona nini? Azongana na papa bana na ngai. Olobi? Azongana na papa bana na ngai. Olingo sa nini? Ngana zongana na papa bana na ngai. Olingo songana na papa bana na yo? Bongo ye olokotaki ye wapi? Olingana ka na quartier. Bolingani na quartier? Yo mutokimisi ye libale pa mwasi na ye? Te bakabwana na bango deja. Yo kozwa ye sikoyo. Yo na bana no basana kindoki? Te. Kindoki ozali nango yo na nani? Azali ndoki te na sera bongo pona akende na zonga na papa bana na ngai. Oso lié batu combien? Nalia moto te. Bongo na kindoko salaka musala nini? Zana indoki te na nyane elimine ye alongwa kaka pona tika libre. O elimine na ndenge nini? Na kisi na nini? Ando tsanga kaka ndenge twane na ndaku. Wena zonga na bie na papa bana ngezate. Yona ngene elimine ye. O elimine nini? Osali kisi osana kindoke olinga elimine na ndenge nini? Nebisake na ndenga malembe akenda kate. Yango na lingeka elimine ye. Oyebisaki alongwa na ndako azolongwa te. Yango ndo elimine ye po ozongana na mobali na yo. Bongo mobali oboyaki ye po na nini? Bongo boyaki mobali po na nini? Toboya na kate. Yenda boya anga ke obala mwasi mosusu. Siko mobali abandi kolinga yo susu abandi kozonga na ndako. Me oyo siko azokende te. Afandeli yo lokola rideau. Alingi okende te. Yango na lingaki ne elimine ye. Pona tika libre. Kende kuna pe. Kuna ezali kamunini. Explique nga. Asali accident mais loboko ezo bonga te. Lakisa sala bona mona loboko. Wapi loboko? Bala kisana loboko esali nini? Loboko esa wapi ebukani? Tana no place à loboko sfere, dakisa nga place à loboko. Abukani. Ezo songa boyete. Puisque tant bozo sambela beaucoup de sanani. Mbanda ya mama na bango. Aliesa papa na bango nyeli. Akimisa papa na ye na ndako. Lokola mwana mwaso asambelaka nda telemelaka na ba prière. Nda sali asala accident lopolo ko yepola bakata yango. Po ekota bankusu. Pena nzoto na ye na nzoto na ye ba mama che mwa eloko mbuma moko. Ça va. Boya na yeto bongisa loboko wana. Bo benga na milimo mabe puis boyo ko bongisa loboko. Tiens micro kotoyo. Allez, tiens micro, tiens na micro. De yo. Bima kende mbala moko kende. Olesi papa na bango nyei. Hein? Bino batu bokima ngana ndako. Bino mamibali. Nani akima ndako na yacha musapili kono? Basi bali esi bino bani. Abosa na bango na deseni.
naleseni ya bosa na bana na ya bosa na pe bango bosa na bango naleseni za bana ngalanda asombele mbasu nda asombele mbasu po atie na mongongo po akima atika la libre. Mwana meno ukaka shala kina ngina hashino. Ça va. Sikoyo cha mikro kotoyo boyana yebola lisaye to sala opération ndenge to sala ke mususwa bo mema ye bola lisaye liboso bongo yo soko lingo be kozongisa mobali na yo akala soko bengana ka ye longa na zel oke ko linga wo bo mamutu la lisaye wa bo bengani mili mo ke na sala opération. Soki bo bengani ye kuna boya na ye to bongisa loboko na yo. Makamoko solo les ate bino bosaka kimia. Petite sœur ya mobali. Azawabi. Petite sœur ya mobali oyo yakao. Babota mika mibale na famille. Kaye na ndeko na mwasi. Sœur yakaboy. Balobi ke mwasi ne wana yaki alera ki pantalon leki na yo ya boya sombele pantalon kakao. Bongo pantalon ya ezaki na ilambate. Azaki na kilote. Ayaki na kilote. Mwasi nda ayaki na pantalon na boya ki pantalon na mwasi alatisa ngo. Siko yo sombele pantalon kakao. Osombi en combien? 2000. Vous logez 2000 francs. Ah. Mwana mwasi omoni nini pese micro nami moni na kati ya zamba moko lokola namoni na kati ya zamba me naza likolo ya nzete nazoka bato kaka bazoganga bazobondela namoni mpe nzete ekatani nakwei te namoni papa asimbi nga na loboko. Papa wapi? Papa walesa asimbi yo asimbi nga na loboko nda bandi kokima na ngai. Ozalaki wapi na zamba wapi? Zaki lokola na zamba moko lokola na plateau. Wapi? Na plateau. Na plateau de bateke. Na plateau bateke? Ozaki likolo nzete. Likolo nzete. Bakangaki yo kuna? Kanga likolo nzete. Bakangi yo ko basinga. Na bibone ka likolo nzete mwana kiteza te fo simbeli pesa la ite. Omonaki mutu akangi yo kuna tsi basinga te? Na monite. Nde singa ko kwata no kwei na se. C'était quand nde katikati nde na kwei. Ndo moni walesa simio na loboko bokei. Mingai. Ah. Interpréter micro ne sawa. Boluka micro mususu. Bozo pesaka. Pendant qu'on était en train de prier, je me suis vu au plateau de Bateke, dans la brousse, j'étais sur l'arbre. Il n'y avait pas moyen que je puisse descendre. Mais quand j'ai entendu les gens en train de prier très fort, l'arbre s'est coupé en deux. Je suis tombé et Papa Walesa est venu me tenir par la main. Nous sommes sortis avec lui. Il m'a fait sortir de la brousse. Okoyaki nani na moto? Osalaki accident na moto. Et c'est sali Mambula. Et sali da inani. Inane. Siko loboko sali ndeni. Loboko mukua oyo nde dérangeaka ngai surtout mikolo nyonso na olala te.
Ça fait plus d'une année qu'elle a connu l'accident de circulation et l'os s'est déplacé et tout le temps elle a des douleurs. Papa na yo asawapi. Papa na ngazali. Papa. Papa pe azali. Asana kichasa awa. Mon père est à place moko na maman. Baza place moko me boyo kanezala. Papa za na mwasi mususu te. Papa za na mwasi mususu. Mwasi yango asawapi. Baza na ye. Kote nini? Tozaka na masanga bila biso nyonso. Mwasi wana bali ye ou bien afani ne pas. Mwasi na bala ye dans le pango biso tozovanda eza lokola ya ye. Totovanda na kimia te. Le pango eza ya nani? Le pango eza ya papa na mwasi ne wana. Mwasi na mibale. Le pango eza ya mwasi ya mibale. Papa somba me aye moko alobaka eza ya mwasi ya mibale biso zana le lobate. Bino bofani penga na lupango wana. Tovandi wana ya nyonso kofinga. Benjir kaka bana nyonso ya mibale babima bima wana. Bana mibale na bino nyonso babima. Kima na bango makile. Etikali ka yo. Ngape na longwa wana naza epa na ngai. Obala pe. Naza na mobile mais malgré en fait. Kaka pona pasi o jupe mobile. Apesa mbongo. Te. Asala première pas menace ici. Pona ka pasi. Tant on sala ka accident osala na ne pas na bino. Te nazala ki pe pa na ngai. Nous sommes sur le boko yo, hein? Amen. La puissance de Dieu va toucher ton bras. À l'instant même que je suis en train de prier, ta main va être guérie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je remets les os en place. J'enlève tout ce qui est. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La douleur est zolongwa. Les douleurs s'en vont. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur Jésus pour la guérison. Ça va. Lorsqu'il a fui la maison, vous ne l'avez pas suivi. Il ne pouvait pas nous saluer, il ne voulait pas nous parler. On pouvait se rencontrer comme ça en route. Il nous regarde comme s'il ne nous connaissait pas, que ce soit moi, que ce soit sa première épouse. Il ne voulait pas nous sentir. Yeso ki ayepa na biso akoko sala ta 2 minutes te. Mwasi oyo il faut abata manasa ba fleur abanda robenga e. Osa nini kuna pola nini ovanti kuna banti ko gangela e ko finge tina balabala. Omona yana biso tala ka bolo akomi loko azoba zoba. Chaque fois qu'il venait chez nous à la maison, il ne pouvait pas faire plus de 2 minutes. Il vient avec la femme se cache dans les fleurs. Et puis après, elle commence à crier. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Pourquoi tu traînes? Et c'est comme ça que ça pouvait se passer en famille. Angar côté na biso mobali moko boye papa bana na ya banda ko uta na zamba banda ko ya kuna aola la kuna ti akomo linga mibali nyonso a quartier na komi skoko mona ye suspect na grand frère na ngai na komi ko telemanga oh ya okenda kuna pona nini era zwi biloko apesi wana témoignage ya mwana na ya alobi ayebisinga tantine to utina papa kuna papa lié kaka biloko na moni papa mbamoko alengi nzoto mobimba aya ayebisinga directement na tongo grand frère na biso a changé ali ko sentir mama te papa te biso nyonso ayini biso era moni na komi otelemela makambo ngo mbala moko akimi akozwa angar moko kote mususu ale grand frère banda ko fanda kuna na ndaku akimi akokota Mario na ndaku na ye ko finga ye ko beta eti to uta matanga na biso azo gangela ina balabala nana zo beta ye
mwasi oyo azobeta nani mobali kogangela ntina balabala boye na présence na nga boye jour mosusu na nga nabeta ye na nzela bato kaka tika nde nayaka kotika so tomoni ya na biso ere akoma ye na pasi dimanche ere ayeke o mino ezosala nga pasi nde tomonaki ye nde na telemi mbala moko ya na telemi. Cette femme, elle avait pris l'hangar dans le quartier, là où nous vivons. Alors, là où nous vivons, elle avait pris un hangar. Dans cet hangar-là, elle habitait avec un homme. Et lorsque cet homme-là partait en brousse, où il allait travailler, elle restait, elle prenait les hommes par-ci, par-là, qu'elle amenait dans cet hangar-là. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à faire la cour à notre frère. Et lorsque nous sommes intervenus, elle a fui. Elle est allée ailleurs prendre encore un autre hangar. Maintenant, du témoignage de l'enfant de notre frère, le jour que notre frère est tombé malade, il a mangé quelque chose. Elle est en train de prier. Alors, le jour qu'il a mangé, c'est le jour qu'il a commencé à faire des convulsions. Rendez-vous compte, cette femme-là, quand ils ont des problèmes avec le mari, elle se met à taper notre frère. Un jour, moi j'étais très fâché, je suis intervenu, je voulais même la taper. Si vous êtes malade, et maintenant qu'il est malade, c'est là qu'il a compris la conscience, il a pris la conscience. C'est maintenant que tu connais le chemin de Dieu. 4 ans. 4 ans. 4 ans. Moi, ce qui est au bout, moi, c'est naïe. Maman, il y a qu'un tel moi, si, bien. Ok, Coco, tu Mario. Bobo, tu vas combien? Nous avons 2 enfants avec lui. Et toi, tu ne sais pas garder ton mari. Te papa, bakotelaki biso ne na ndako. Basalini? Bakotelaki biso na ndako na 2022. 2022. Yeah. 2000. À 2000 ans. 2000. Basala kenini? Alesaka efumbwa. Alesaki mobali ofumbwa. Alelisaka efumbwa langwe mbala moko. Lobi église oto kendaki ya molimo kokoma to koma. Kaka mwasi. Baatanga mwasi ni ko sentir te ko gangela na basala nzambe. Koto basala nzambe. Agangela so alesa. Atia mobali na sali banga so gangela bango. Ah, elle a placé le mari sous la pierre. Là où nous sommes allés à l'église là. Elle ne voulait pas sentir là-bas. Elle était en train d'insulter les serviteurs de Dieu là-bas. Elle ne voulait même pas les sentir. Alors là, on va voir comment elle va crier sur Oualesa maintenant. Maman bana na e bakabwana kate. Bakotela bango na ndaku. Nde mobali azongaka pa biso mwasi pa kepa na bango. Sikoyo mwasi azwa kotala mobali na ye. Ye mwana mwasi o tellement tozaki ne quartier moko. Soka moni ye omona zwikiti. Aya pesi ye afandi. Nzoka awabeta muninga coup d'état. Tito recopa le télé. Donc mon frère et sa femme, mon frère et sa femme ne se sont pas séparés. C'est suite au vol qu'il y a eu qu'ils se sont séparés. L'homme est venu rentrer chez nous à la maison. La femme est partie chez elle. Maintenant, lorsque le mari venait chez nous, la femme ici venait avec la chaise, il venait lui donner pour qu'il puisse s'asseoir. Et pourtant, pendant qu'elle faisait ça, elle était en train de préparer son coup d'état. Coup d'état. Dans 2000 ans. 2000 ans. On t'a ravi comme ça, le mari. Il faut bien savoir garder ton mari. Tu lui fais un bon plat, tu lui donnes les fumbos. Sinon, tu vois, il est allé manger ailleurs et on l'a gardé là-bas. Toi, tu ne sais pas préparer le fumbo. Tiens un micro. Faut lambela ye yango soki na dongoli eloko. Lambele fumbu.
Quand je vais lui enlever ça, il faut lui préparer le fumbu. Maman Ningalobo, PC. ndenge aza boye lobi atoke église alingi te même ina simba jite donc il faut monaka suspect soki songa na zwe loko ye fa rapidité ki azwe loko a travailler ngo ya apesi ok nda zwishi bo a travailler ya apesi okomona akosa kosambela nzambe sunga nzoka démon yango lelo erake asomba jina boyi na ngamo na sombi jina apesi en plus bilamba o aye nango il faut na tumba ngo olata ngo susuté na comprendre mbala moko même ikisa douleur ya komela boy lelo ba tu na na église o to utaki wepi kisa douleur o kiswana na bosa na ndako agangela basala nzambe bolonga kuna boy na boy impoli ndo kidemo Awa toza na kati ya théâtre. Mwana mwasi bouger le boko. Tu peux bouger ta main. Sala mouvement bandako salate. Fais les mouvements que tu ne pouvais pas faire. Tobeti maboko Gloire au bakas. Seigneur. Sala, bouger. Bouge la main. Elle est guérie. Elle est guérie. Elle est guérie. Ça va. Tozo bongisa mobali sikoyo kingo na yo. Nous allons réparer le cou de l'homme. Azo mela quand même moi mai. Il boit quand même. azomela te gorge bloquée azolia pété Il boit rien, la gorge est bloquée. Azo mela jimuke. moke alobi gorge vraiment bloquée titolo nyonso o Tia onyos. banda kotambola ezalaki elongo Eloko ezotambola te elongo koto. awa ye ezotambola Filmer koto. Yango déjà ça koto. Boyoka kate. Tu n'écoutes pas. Kotambola lekiyo. Vous aimez trop toucher. Okonyendo kolia na fumbo mususu. Obalia kate. Ça va, nazo bondela. Je vais prier. Nazo sala opération. Je t'ai fait l'opération. To sengele bolimbisi. Nous demandons pour lui To cha pardon à maboko Dieu. likolo. Nous levons nos mains To sengele bolimbisi pa nzambe. et nous demandons pardon pour Pour lui na à kati ya Dieu, péché sika koti. pour les péchés dans lesquels Au il est nom de entré. Jésus to sambela. Prions tous ensemble. Tozo sambela au nom de Jésus-Christ. Tozo déclarer guérison et délivrance totale. Tolobi nzamba sana bikamwa. Makila Jésus-Christ elimbisa ye et sokola ye. Nzamba limbisa ye na mabe na péché na kindumba. Ndenga ke kokutana na mbasu ya gorge. Yango nde tozo senga bolimbisa pa nzambe. Pour makile sokola zala béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça va. Nazo sale opération. Je t'ai fait l'opération. Au nom de Jésus-Christ. Nazo sale opération immédiatement au nom de Jésus-Christ. Je t'ai fait l'opération immédiatement au nom de Nazo Jésus-Christ. pasola. Nazo pasola. Je t'ouvre la gorge Au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Nazo pasola. Je t'ouvre la Au gorge nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus. Nazo longola mbasu. J'enlève les mbassos. Nazo fongola monoko na yo. J'ouvre la voie de la Au bouche nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Loboko na Nzambe simba yo. La main de Dieu te touche. Nazo bongisa tolo na yo. Je répare ta poitrine. Nazo longola biloko nyonso eza na tolo na yo. J'enlève tout ce qui est dans la Nazo poitrine. longola liwa. J'enlève la mort. Au nom de Jésus. Au nom de Nazo Jésus-Christ. déclarer guérison. Je déclare la Au guérison. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Miracle salema. Que les miracles s'accomplissent. Miracle so salema. Les miracles Ale s'accomplissent. so salema. Ça s'accomplit. Et ça banda ko salema. Ça s'accomplit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus.
Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. 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 Ça va. Ala la kawana. Il va rester couché là. Siko zozo cheno na hôpital ya Lola. Nous l'amenons à l'hôpital céleste. Sikoyo. Maintenant. Ça va. Moi aussi. Fanda pembeni ya mbanda na yo. Toi, tu vas t'asseoir à côté de ta rivale. Yo sambela kapese. Toi, tu pries. Ozana mobile. Tu es marié. Bon, tozana mobile yazana ba tatouage boy. Bezani. Toi qui es marié, plein de tatouages comme ça. Ta olobi? Nazala danseuse en Obina. Ozaki danseuse. Nazala ya kala ici. Ezali biloko kala ta ozaki danseuse. J'étais danseuse il y a longtemps. Et c'est pour cela que j'avais des... Ce que c'est dit ko danser. Tu danses plus. Hein? Hey, tika makelele. Tobeti maboko makasi. Olobi changement ni no yoki na loboko son micro. Quel changement tu as remarqué à ton bras? Olobi Ya papa bondeli achenga loboko na kwei wana. Namoni elongi nanga lokola biloko moko ezobima lokola ba étoile d'araignée. Na yeko mona loboko nanga oyo na msapi oyo eloko moko lokola dans lilala bakati na orange ya alliance msapi nanga papa azobenda ngo. Namoni pendenge elongwe. Siko loboko mouvement ni okomi ko sala sikoyo chebe micro. Obanda ko sala ndenge ni boso. Obanda ko sala ndenge wana liboso. Te loboko te awa ezalaka ovimba koto esala mouvement takanga likofi te. So kangi likofi oyoka awa kota siko komi ko kanga likofi. Na kangi likofi. Lorsque papa a prié tout à l'heure, j'ai senti mon visage était couvert comme des toiles d'araignée et ça s'enlevait. Et en deuxième seconde, j'ai constaté que sur mon doigt, il y avait quelque chose comme une alliance et papa était en train de l'enlever. Il l'a enlevé et maintenant, je sens mon bras. Je ne pouvais pas fermer le poing comme ça. Et ça maintenant, va. je peux maintenant fermer le poing. Kendo fanda sikoyo. Tu peux aller t'asseoir. Kende boy. Tu peux aller comme ça. Yope. Ozaki danseuse. Danseuse. Yavane na monu suki na yo ba danseuse. Olinga ko beta ye. Impoli, alobi aza impoli. Mutu babota mika mibale akomi ko kima azoninga kopesa ta bandeko nembote te. Ils ne sont nés qu'à deux et il ne veut pas sentir sa famille. En tout cas makamwane zo salema mingi na Kinshasa. Bamibali pe bazoya na poto mingi bazoya bazokanga bango na kisi. Mutu azozanga nzela kozonga. Mibali ebele bakangi bango na bakisi. Ce sont des choses qui se passent beaucoup ici à Kinshasa. Il y a même des hommes qui viennent de l'Europe. Quand ils arrivent ici, ils sont envoûtés et ils n'ont plus rentrer. Nous acclamons plus fort pour les offrandes. Nous les avons vaincus 1-0, 2-0, 3-0. Yes! Il est dans l'hôpital céleste. On lui fait l'opération divine. Dieu fait des miracles.
Boyoka. Écoutez. Maman leki liboso alobi. Nzamba touché ye. Atato la kindoki. Voisine na ye apese kindoki. Abandi ko senge petit sœur na ye. Azo senga nani. Olobi. azali kosenga petite sœur Simba. nga nayaki koboma te Apeso nani apeso kindoki. voisine na biso. La maman ici est passée devant pour dire qu'elle est sorcière, elle veut abandonner, mais c'est la voisine qui lui a donné la sorcellerie et qui est en train de lui demander sa petite sœur. Mbule sobe talibanda. Mais bon matalikolo boko tanakati. Bon matape likolo no place ça likolo. Bolingi kaka na se. Tane mozo fingo le miso. Boke ni koto. Boya na kati bon matape likolo. Bon matalikolo abotele matelema na ba pembeni. Vous pouvez entrer. Bakiti musu eza vie doit na bino bo pousa pe liboso botika bat musu bazoko. Vous pouvez entrer et aller au-dessus. Bo Et fina assez na de pe place. bakiti tokomi na suka. Bo fina na pesa bakiti botika ba place na sima. Nous sommes vers la fin, vous pouvez vous serrer les uns contre les autres, Ça c'est va. pas de problème. Maman lobina na peso kindoki. nzela ya mobali Olobi mobali alinga bala ngai akomele pa voisine mobali alingaki abala wakomele pa voisine. voisine pa na biso kuna ezala so mobali alinga bala yo okende pa mutu babengi yo apres okei Ah. ngai nakei nasololi na mobali alobi ke nalingi na bala yo ngai nandimi na bisava alobi oza na mobali nabi te naa na mobali te abisava ngai nakobala yo papa na ngai atuni ngai grâce nayoki ke okomi na mobali ngai nabi abi mobali yango ti lelo banda amonana te ngai nalobi nayebi te apres papa na ngai alandi mobali alandi voisine wana alobi ndeko na yo alinga bala mwana na ngai ti lelo azoya te grâce si ye yo era alobi grâce ye yo eza lokola koteka ngai nakomi komona bavision ya mabe alobi ngai nazwi yo papa na yo aya kotika ngai okomi mwana na ngai. Donc indoki ekoti kaka ntango papa alobi ke grâce ye oyo. Abi mobali banda akenda grâce ye mobali yango azoya te apres nabandi komona bavision ya mabe Ndemba na moko bandi komona bavision ya mabe moto azotia yo mai na matoi nazoyeba moto yango te okomona ndeke aza likolo ya batoli obeti ye libanga azongi obeti ye apres nakomona voisine alobi eza ngai ntina ndenge babandi kozwa na bandi kokende na monde. apres asenga petite sœur na ngai aza wana Petit sœur aza wapi? ye wana Aya non. Ça a commencé comme ceci. Il y a un homme qui cherchait une femme à épouser et il est venu me voir. Avant de me voir, il est allé chez les voisins et chez les voisins là-bas, on m'a appelé. Le mari m'a dit qu'il voulait m'épouser. J'ai dit que j'étais d'accord. Alors il est parti, il a traîné, il n'est pas revenu. Quelques jours après, mon père m'a appelé, il m'a dit que j'ai entendu que tu as maintenant un mari. J'ai dit oui. J'ai dit mais depuis longtemps, ce mari-là, je ne le vois pas. Alors allons chez ta voisine. Nous sommes allés chez la voisine. Arrivé chez la voisine, papa lui a demandé, mais ton frère, depuis qu'il est venu dire qu'il va épouser ma fille, voici ma fille est là. Juste au moment où il a dit, voici ma fille, la voisine a pris la femme. Et elle a commencé maintenant à vivre les histoires du monde. Donc après c'est yo kana no kindoki na dimension supérieure. Écoutez la dimension supérieure de la sorcellerie. Donc moi si selon et pas na bango soki mobali aye akoya na ndako mbala moko te fois que n'est pas voisine. Ba benga sikoyo mwana akende pe voisine. Zoka nde voisine asepela kite dokola balingaki baba la mwana. Et tango mobali yango pe azoya te eye kosala ke papa ke kotuna mwa ne pa voisine wana mendengi nini mutu yango ayaki azozonga te. Mwana na ngai ye oyo. Tango ya lobika mwana na ngai ye oyo mbala moko mwana mwasi alobi bapesi ngai mwana. Yango nde mwana kata mwana zokima ozolanda mwana olobi kangelanga mwana wana mbala moko bandoki balobi me mama ye moko nde alobi bato ebele bakanga bana na bango kaka koloba ke kangelanga mwana wana. Donc il faut koyeba malobo tozobimisa po bandoki bazoprofite mingi na malobo ezobima. Puissance ya parole tala sikoyo baye kopesa bandi komona ka ndoki bapese ki ndoki en esprit papa ateki ye nde
abandi komona bandeka abandi komona makambo nyonso ti akomi kokoma na monde ya ténèbre na kindoki bake kosenga ye ndeko na ye oyo leki na ye po aboma ye donc asiliki alingi aboma oyo bino boza combien na ndako Après, ye basalaki opération wana appendicite toboka na kati. wana ebomaka pandise tobokaki na kati Toboka na kati. Mama nalobi opesanga petite sœur na bitenga na ki koboma te. Na koboma te na binzambe azali. Après na ye komona Yesu abimeli ngai alobi kopona oyo baponi yo na kindoki ezaki oyeba nzambe mpe kobanda kotambwisa sango ya kindoki wana epa mutu nyonso. Après ngai na ye kobota mwana na césarienne ala alobi nzambe alobi ezanga mutu nabikisi yo mpona otatola na miso ya nzambe. Après na ye komona pasteur alesa atele mpo nanzelaka mingi nalobi nzambe misala onga nalingi yango te koma ezolanda nga kaka chaque jour nalelaka meme bana na yango komona mama ozolela nini nga nabi eloko te. Après na ye komona pasteur alesa abengi ngai yaka mafi azoteya era asisi koteya mwana na ye mpe vane ateyi abi bobongola mitema. Nafanda boye na betelika petite sœur ke nazomona pasteur alesa azobenga ngai me nayebi te petite sœur alobi eza makambo nini nayebi te okoyeba te. Après na ye komona semaine etukoleka pasteur alesa atelemi na papa James abandi koseka abi omoni ofandi na yo tala ndenge ozolela solution eza te. Après akomi kosenga ngai sikoyo mwana na ngai oyo aza wana kuna ngai nalobi te na yeko boma te mwasi wana bandi kosenga siko mwana alobi lokola ozoyoka te namona meminga na monde serpa nazotembela na nzela serpa na gauche serpa na droite nga moko esali nga mutu malili nazokoka te nde ntango omoni pasteur alesa na ndoto wana na vision nde koya oyo ye nayaki vendredi nafali naloba vendredi nazomona mopepe ezobenda ngai naloba te koloba te donc ndenge ozoloba boye ndeko no ayebeli ka sikoyo ke olinga kolivre ye aye koyebaka sikoyo mingi sikoyo mwana wana nde asengi nga mwana wapi mwana na ye mosusu uza na bana combien 4 mwana sikoyo wapi aza na age nini olinga banda kosenga yo 4 ans mwana yaka Emilia serpa wana alobi ke nde serpa obanda kolia bana na yo mpo yo oza motema makasi te ndoki azalaka motema makasi lokola yo oza motema makasi te na tio serpa libota. La sorcière qui m'a demandé ma petite sœur et j'ai refusé. Elle est venue aussi me demander mon enfant qui a 4 ans. J'ai refusé. Alors elle a décidé bana de nyonso ya yo asengi olia oyo oya mwasi alobi tozobandana oyo batie bango mulongo abi tozobandana oyo après atie bango mulongo alobi tozobanda kolia oyo après tosilisa tolia oyo en tout cas ezosala nga pasi après na monde wana mobali oyo alinga bala ngai naye komona mpo moto yango aya na ye te akomi koya na mabiloko kobala ngai na butu ngai nabi mobali na moi boye atikala kobala ngai te koma na butu yango koya kobala ngai na monde wana naza komona kaka na bimaka na mibali yango nayebaka elongi te bongo mobali wana alingaka bala yo nde okomi komona ye sikoyo nakomi komona oyo ayaki epa na ye wana vasina nalobi fo toboma bana nyonso oyo otikala na bana na yo bongo bana oboti na nani naza na mobali oza na mobali mosusu oyo ayaki kobala yo apres sikoyo ozomona kaka o wana ayaki periode wana sikoyo ozoyoka soni te na miso aleki na yo ngai ezosala nga pasi nazosepela te mpo nasala nalelaka chaque jour nazosepela te chaque jour nalelaka donc omoni pasteur walesa alobi yaka oteyaka ozoteya soki oteyi bamama boya bobongola mitema tolanda jésus après vane mpe azwi bible azoteya ozobanga ozoyoka ta mamongo soni te te naza na soni te pasi nalingi bana na ngai olingi bana na yo olingi bana nazolala pongi te soki olali ka pongi bobandi komona biloko ya mabe soki olali pongi obandi komona biloko ya mabe nalobaki na koyoka soni te boyoka mokili yoka nzambe wana tobetela jésus maboko tobetela jésus christ maboko nous acclamons plus fort pour jésus christ tobeta mololo makasi ye lançons des cris de joie pour jésus
Eza somo. C'est vraiment terrifiant. Est-ce que vous interprétez à Tamouké? Oui. Donc la femme qui m'a ensorcelé, elle m'a demandé, ma petite sœur ici, j'ai refusé. Je lui ai dit, je ne suis pas venu pour tuer. Entre-temps, ma petite sœur a raté de mourir par l'opération d'appendicite. Il y a l'appendice qui s'était éclaté à l'intérieur. Très dangereux. Et en deuxième position, elle est venue me demander cet enfant ici, pour que je puisse, pour que je puisse lui donner. J'ai encore répété que je ne suis pas venu pour tuer. Elle m'a dit, on les place en ligne, on commence par celui-ci, après avoir mangé celui-là, on va donner l'autre là. Et moi, j'ai refusé. Comme j'ai refusé, elle a placé des serpents à côté de moi. Elle m'a dit, ce sont les serpents désormais qui vont commencer à bouffer les enfants si toi tu refuses de me donner les enfants. Très souvent, les sorciers sont courageux, mais comme toi tu n'es pas courageuse, je mets les serpents, ce sont eux qui vont t'enlever les enfants. Entre-temps, quand je dors la nuit, je ne sais pas dormir parce que je suis tourmenté. C'est pourquoi je viens, pour que je puisse parler de ça. Je devrais le faire j'allais le faire depuis le vendredi passé, mais je sentais un vent qui me tirait toujours pour que je ne puisse pas le faire. Mais lorsque j'ai vu Papa Walesa, il était en train de prêcher, il disait venez, venez, abandonnez les mauvaises voies, venez au Seigneur Jésus. J'ai vu aussi l'évangéliste Van qui disait la même chose. Je suis venu pour parler à Papa, et Papa a posé la question de savoir, tu n'as pas honte de toutes ces dames qui te regardent? Elle dit non, je n'ai pas honte de parler de ce que je dis parce que j'aime beaucoup mes enfants. Qu'est-ce que je constate? Ces enfants, je les ai mis au monde avec un homme qui n'est pas cet homme-là. Mais quand je dors, je ne vois que cet ancien homme-là à qui on m'avait présenté pour le mariage. Sa sœur n'était pas au courant, elle vient d'être au courant, c'est seulement maintenant. Ngana benga e na lumbashi ke aya tofanda atugezo salanga pasi serpa wana azotambola ngai abe mutu aliboso po mwana azobela serpa azotambola makina azokoka te alobi serpa totala bapasere na bino soko bakobikisa yo na serpa apart mukolo na yaka vendredi moko diacre kato alobaki lelo serpa ya libota na yo il faut akufa. Na yoko bakisela moto bobo ma serpa libota na bino. Jacques Katonde la bakindema. Kozaka ça fait 2 mois na yaka lobi bongo. Oyaka kaka me ozoni koloba te de nondo aussi courage à koloba. Pona lobi pona monaki otelemi oseki ya lobi omoni e baby. Ndena lobi te fona telema ndenge na moni pasteur. Obengile kino na Lubumbashi. Na benga yo tofanda na ye. Bongo kindoki yango a partir de Lubumbashi. A partir de Lubumbashi. C'est à partir de Lubumbashi qu'on m'a ensorcelé. Nous ne sommes qu'à avec ma soeur. C'est moi qui l'ai appelée pour qu'elle puisse rester avec moi. Yebi Swahili. Vous connaissez ma Swahili? Dina yoko ni nani? Grâce. Grâce à nani? Congolo. Grâce Congolo. Vous connaissez mutu Congo le coulé? Ah. Eh. Ukileza na makambwe. Tobenga oyo. Comment on est nani mutu wangu? Moi c'est Kimi. Comment est nani? Nani? James. Lelo, Lems. Allez. Tobenga, yo Lelo. Yo Lelo. Ana Lamuka. Lamuka. Lamuka Kasilelo. Eri yango ya kokima ndako. Tellement d'école. Bongisa chemise. Ozalaki wapi? Où étais-tu? Ozoloba. Omeka. Non, loba. Omoni nini? Qu'est-ce que tu as vu? Namoni ya na senti on eba osala ngo opération. Omoni wapi? Na senti ba osala ngo opération. Na santé. Au sentir. OK. Net ba osala opération. J'ai senti qu'on était en train de m'opérer. Obiki loba na biki. Na biki. Okozongela mwasi ne mususu wo kimaki ndako na wana.
te. Bongo mwasi abanda kobenga na yo zonge pa na yo, yo abanda kolinga kokende pa na yo te. Abanda kobenga na yo te. Poni ni yo abanda kolinga ozonga pa mwasi no alibala te, olinga ke pa Mario, ozala Mario. Mwasi na ngali boso azala pa na bango. Bongo epa na bino ko fanda epa na bino ozala ke pa na bino te. Epa biso deja boyoka nezala sote. Nani? Mwana zonga ku nezala te. Ndeta bazo benga na yo ozolinga kokende te. Mwasi abanda kobeta na yo ke ozonga okende pa na yo. Abanda kolinga zongela mobali ne yakala. Yo soboni mobali yakala. Bo. Mo papa abana na ye. Abale misatu. Moko baboti bana mibale. Wa mibale baboti bana misatu. Oya misatu baboti mwana moko. Mwasi azoloba alobi na nga na bota mibali misatu ye pa bota na basi sisi. Bazo bwa kenana. Papa, alobi asalaki akotaki ba mwasi oyo. Mwasi alibali. Oya mibale. Oya makangu. Azolia te, azomela te, azosukola te. Po mobali akima. Po mobali abika. Théâtre de chez nous. Amen. Mbule zobe talibanda to fanda to solo la makao. Alléluia. Etikali mbongo nini? 500,000 francs basi bapesi. Bosimba yango. 500,000 francs bosimba. Bosi bapesi. Bon ya yeba kite. Etikali action de grâce hein. Bosimba kasi action de grâce. To sala tozo beta masolo nani bomoni masolo te. Na dimi boya ko chana kitunga. Action de grâce. Bosimba na maboko. Bosana ngo likolo cha maboko likolo. Zambe apambo na maboko na bino. Tuna mutu azabe mbeno zana action de grâce. Tuna ye. Bougez ye. Bougez maman Fabrice Wan. Wapi action de grâce. Eza munke. Amen. Ça bo pesa sikoyo. Bongo yo bazo benga na yo na sina baya yo longwa. Moi ça sali jeune il y a 2 jours, 2 semaines. Kalau shike baka kandunga Ozana timu yako chango na kitunga liboso kato jimu bazocha wapi kasi yango bazocha kuna okocha na kitungo basimi na maboko loba nzambe limbisanga Nzambe limbisanga. Nabiki zonge pa mwasi nanga. Nazo zonge pa mwasi nanga. Naza su Mario te. Naza su Mario te. Na kende mwasi nanga lambela nga fumbwa. Na kende mwasi nanga lambela nga fumbwa. Yopo bochi na basi sisi. Hein? Te. Hein? Te. Obochi na basi combien? Aboti na basi misatu. O msusu. Abota na mwasi moko. Mwana moko. Akufi. Toboti na ye mwana mibale. Mwana akufi. Ba separe biso. Ayo zwa mwasi msusu ane toboti na bana mibale ba vivant. Donc azana 3 na sama bele. 3 bazana bomoi. Osala kanini? Musala sécurité. Kambonge beleti. Nyoso so ba pesi oke ko pesa ka mwasi to mibale wa. Tena kipa pe bana na nga mibale woto bo. Na 2018 na campagne ya élection ba koteli biso na bakuluna
bazwi biso biloko nyonso ya Oza ndako. côté nini? Aye oyebisanga ke fo akende voyage na Équateur nga na boyi nabi nga na kondima te nga na ana kisasa yo mwasi okende voyage na Équateur soki boye lokola yo ke voyage na Équateur sala nzela na yo nga mpe nasala nzela na ngai ndenge sikoyo toyaka kokonkli yango wana Oyebisaki sala nzela na yo. Yo po sala nzela nga na mpe yo. nasala nzela na nga lokola okangami kaka okende voyage Nde yo ke kosala pe oyo yo nzela oyo. nde kokende ka yakei nde sikoyo toye kolingana Yo po yo kosala nzela mosusu. Eh. Mwasi yaka. Mbongo yango ya motei na moni yango te. Bapesi deja. Kasi koyo. Ah. Mama. Yo tiki mobali oke na Équateur. nakenda kotekela mobali yaya na biso na boutique abengaki nga na sunga ye na mosala. Otiko ya yo mobali oke kotekela mobali ya yaya na yo na Équateur. Sikoyo yo kofingola miso awa. Atiki ngai 4 ans. Ozama yele te oyoki nde bazoloba kuna. Famille na biso babanda koluka mbongo ya libala. Olobi? Famille na biso bazoluka mbongo ya libala balobi okokozonga lisusu boye te ifo abala yo. Apesaki ata akifunga mulangu te. Abimaka bongo me apesi na ye mbongo ya libala te. Bango nde baboyi balobi bane bakomi mibale ifo abala yo. Kasi amonde akendeki nkozela mosusu. Ye pe nayebisi nga mbito bonga mata na ke voyage ndambo na koya na yango na ndambo yuzoluka awa tosangisi nga na ye. Na ye mobala ya na biso pa afuti nga. Na ye na mwa mbongo na yebisi nga lobi. Oyaki na combien? Na yaki na nga na 1,200,000. Olakisi ye. Na yebisi nga lobi naza mbongo yo bimisa na ya yo ata 2 kazi ata mwa $100 na maboko to pesa famille to kende kovanda. Alobi ayebi makambo wana te. Alingi na ye lisusu te. Libota na nga pe baboyi na bango balboko kende boyi te. Alakisaki yo mbongo yaki na 1,200,000. Alaksenga te ayebisenga na munoko. Mais ayebiso na munoko azaki nango deja. Yo so kendeki nzela mosusu. Nazale deja na nzela mosusu. Mbule eza ebele libanda. Tobeta na biso masolo. Tozonga kotoyo. Mwasi yango aza kaka na Lubumbashi ti sikoyo. aza na Lubumbashi Boza na ye lopango moko. te tozalaka bavasine. Ye pa aza na lopango na ye. Aza mama mokolo. aza mama natika ye aza jeune mama Do yo olingi na okindoki te antuka oza moto ya Nzambe. nalingi te papa pasike na meme pongi nakimaka kolala pongi nalingi te Oboti bana no kitoko lobi nalingi bana nanga makasi. alobi toboma bango bana ya toboma bango totikala na bana ya deuxième monde mpo na ntango nakeye na nzela nazokende nzela serpa naye kokuta mobali aza wana alobi bana na yo bango oyo bazala te. C'est vrai. Mobali na yo ta aza na ndako ndenge oyeboye. Ayebi te koyeba otatola kindoki. Akomona na télévision. Ata amoni ngai papa ata libanda na kolala mais nécessaire nabika parce que nasepelaka te ata libanda nalala. Est-ce que boko beta maboko makasi? Tel que je suis venu ici, mon mari n'est pas au courant. Et même s'il me suivait à la télé et qu'il me chassait, je dormirais dehors parce que j'ai besoin de la guérison, que j'ai la paix du cœur. Je n'ai pas la paix, je ne dors pas.
Parce Et que puis la ligne kopesa bana na ye te. elle ne veut pas donner ses enfants. On lui a proposé dans la sorcellerie de bouffer ses enfants. Alingi pe kopesa leki na ye te. Il ne veut pas non plus offrir sa petite soeur. Oh. On lui dit de bouffer ses Leki enfants, na ye azolela. de remplacer avec les enfants de la sorcellerie. Mwana, sepela. Sois contente. Sepela ma. Sois Deko na yo contente. abikisi yo alingi yo makasi. Ta soeur t'aime beaucoup. Elle t'a Tala ndenge épargné. abikisi yo azotatola kindoki. Kaka po abikisa yo. Elle le déclare juste pour te guérir, pour te délivrer. Siko suki yango ikangi miso. Bamonaka siko ndeni. Suki mishike mimesu mosa. Babou Jagamutu, papa. Ah. Ah, bacha. Papa Serge, on a vu babusha comme tout boy. C'est quoi on va donc bouger boy, bouger boy. Parce que on a filmé. Filmé papa Serge. Filmé papa Serge. Babusha kaneni. Hallelujah. Gana kamwaka, mukongise sukitina diboso. Siko uzosala boy, uzosala boy. Bongo soko uzotambisa motoka. Bana no baza na nzala, banena nte. Oya aza na nzala. Azobela. Oh. Osopesaki ye. Opesaki oyo azobela. napesi ye te parceke papa banda namoni natamboli nzela ya serpa na serpa mondo wana papa nazoyeba lisusu te soki nakomi wapi obe soki nakomi wapi epe kosantire serpa azotambola yo vraiment Kasi tobondela mpo na yo kasi. Mwana aza na combien de mois oyo aza na zoto? Bomema mwana. oyo 4 mois Bomema mwana kasi tobondela mpo na. Tobondela mpo na baserpa wana ya kawa. Oh, likambo nini oyo Nzambe? Okondi na kokonda. Tala ndeko no azamu. Zoto ya bien. Pese micro. azaka kitoko oyo nzoto na ye te babebisi ye aolala te Azaka kitoko. Oyo nzoto na ye te. Azolala te. Bongo azoyebisa ndeko ne. Likambo ni azotuna ye pa azoyebisa likambo te azoyinga koyebisa te. abombelaka ngai lelo nde alobaki ke aoyoka soni te aotatola na miso ya bato aolala te oyo nzoto na ye te nana meme na bafoto na ye aolia te biloko eza na ndako bio aolia te asala bido pasi na pasi toyaka awa basambelaka ye kanyoka bino oyo kanyoka otambolaka ntina Lokola ata toli boye esili. Kolela te mama, zolela. Kaza miwani. Sata azomonisa bato pasi. Kindoki okende kopesa moto abisengi yo te. Oh. Nazobondela mpo na yo. Bande, azana 50 francs. Nda asimbaki. Azopesa mwana na ya bombele ye 50. Bakangi na mbongo nini? 50 bozo asusu ba mbongo 50 boyite. Nazobondela mpo na yo okozongisa kitoko na yo ya kala. Kaka ndenge ndeko no azali ndenge ozozonga. Po mona ni ozaki mwasi kitoko. Je vais prier pour toi, tu vas retrouver ta santé. Ozolia te. Ozolala te. Elle mange pas, elle dort pas. Seigneur Jésus-Christ. Nalobi na nyoka. Toi, serpent, Ozobima na nzoto oyo lelo. tu sors de ce corps aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Yo serpent. Toi, serpent,
Serpent géant. Le serpent géant. Sors. Bima. Au nom de Jésus-Christ. Kombo na Yesu Christ. Place au fandi na libumu. Là où tu es dans le ventre. Ozo bima. Tu sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Ozo bima sikoyo. Tu sors maintenant. Toboko na nzambe zo simba yo. La main de Dieu te touche maintenant. Milimo nyonso ya mabe solongwa. Tous les esprits mauvais sortent. Sors. Bima. Sors. Bima. Bocha miko. Sors. Ah, nini? Ah. Sia. Yo zanani yo nyoka. Okabulanga na grâce te bonga na swaki déjà. Tokabulona grâce te. Yo zali nani? Sasa vazini na bango. Okangaki epo na nini asalaki o nini? Nga na koti pamba te papa na bango ayekopesa ngai ye kasi nazwi ye. Akomi mwana na ngai. Akomi mwana na yo? Papa na yo apesaki alobaki nini? Biso tolingi tobala ye mwana na ngai alinga bala ye ndeko na ye. Papa na ye alobi ke mobali aumeli grâce yeyo nazwi na ngai nzela kokota sina koti. Tobali ye na molili. Nde bobali ye na molili mbala moko. Kasi papa na ye ayekopesa ngai nazwi ye. Bosali ye nini na nzoto? Nzoto eza serpa azotambola ye totie serpa mpo alia ye bana. Alia ye bana? Mpo oyo azokoka te koboma bana ngo tolobi aza na motema nyoka. Aza na motema nyoka? Motema nyoka ezaka ndenge nini? Biloko nini ozotuna ngai? Mobali na ye azobenga na telefone awa. Soki abengi bongo pesa ngai ye. Unité ezali. Siko nyoka boche combien de nyoka? Toche nyoka moko. Po alia ye bana? Po alia bana, po ye azosalela nga musala te. Papa, soki mobali na ye abengi opesi nga, yo oza na unité? Wana pare na yo? Abengai kasi. Unité eza te. Boduka balu bochele unité. Boke na yebo ba Jack Rwanda ba yebi bato bateka ba unité. Bacha. Kasi yo yebi numéro te ba ko cha ndenge ni. Bongo to benga mobali na ye. Mobali alandi na télévision bien ndenge ni. Azo benga ye na appareil. Hein? Bo benga na appareil mususu. Lelo eza suka na yo tozo kabwana bino ndibala na bino nezo suka lelo au nom de Jésus-Christ. Moi songa na bala. Obalaki na mbongo. Na balaki Lelo zo tika ye na nyoka wana bozo kende. Nyoka ona na le mwana te apare mwana tolitolia ye wana. Nano alie mwana te. Mwana ye wana tolitolia mwana liboso ye wana koma ye mutu liboso ye ko wela moyo basali na musala te. Mwana asa na fièvre bosale nini? Mwana ndi ango tolito boma ye. Mwana dia tozwi ye. Répondre. C'est micro, tu es libre. Allô? Allô, allô? Azul Waki, j'ai l'honneur. Allô? Mote papa. Allô? Bachaka kuna na direct wana ko sala bien. Ndenge bo sali wana ko sala bien. Bocheme libre. Allô? Mbote mbote.
bachaka na basinga. Ça va. Tocha maboko likolo. Tobenga na nyoka wana. Allez, bo bimisa nyoka wana bimisa ye. Longola motema nyoka ochakiye. Ça va. Yo place ozawa na chama toi maboko na matoi na yo poto kata ye telephone bazo solo na ndoki wana to kata yango oche na matoi no ozo kata ye me oche boye oche kote moko ale banda koloba banda ko kata basinga wana. Banda ko kata basinga wana. Ça va, simba na miso. Tolongola ye vision entre ta yozo simba na miso. Tolongola vision satanique. Ça va, simba mo sisana yo. Tobi misamakila ya tozolongola milimo mabeza na kati na ye tozongisa Saint-Esprit azonga na place ya esprit ya kindoki au nom de Jésus tokende kyoba. Allez, attaquez, attaquez. Ça va. Chiki alali kandengwa. Hein? Babi bazana bumbu mbule zobeta akuti mwasi tena bana na ndako ndazo benga bango azobite mwasi azawabi etango azoyoka susu appareil batonso bazondima donc azalaki à l'aise te ndalobi nde papa yebisi ke tozobondela mpona mwasi no baza na église epa walesa atuni eske aza na bana nyonso tolobi aza na bana nyonso ndalobi en tout cas bobondela ekite nzambe kosunga ye mwasi alalaka ndenge wana bana bakende mpe kofanda bokende kofanda oyo atelema nano atambola oyo eza mouchoir obi ezane mouchoir oyo banda kolongola kaka chaleur ozalaki na fièvre makasi ntango tobondelaki mpo na yo fièvre esili banda kotambola banda kotambola banda kotambola
Salaboye. Lobana biki. Yebisa siko mwaswan. Na biki. Yebisa mwaswan. Komo na mwasho ya abandoko benga na yo. Komo ne na. Komo ne Sandra. Komo ne Sandra. Obi Sandra. Sandra. Osalaki ngabo epona nini? Osale ngabo epona nini? Ngai na kimi na longwe obengana kinga na bandoko kende melelo na kei. Nga obengana nga na bandoko kende te melelo na kei. Sandra na boyi yo. Sandra na boyi yo. Loba na boyi yo. Na boyi yo. Lokola yo boyanga ngama na boyi yo. Lokola yo boyanga nga pe na boyi yo. Nazongeli mama ban. Nazongeli mama ban. Mama ban komo ne nani? Marie. Loba Marie mwasi nanga. Marie mwasi nanga. Nazongeli. Marie. Nazongeli yo. Nazongeli yo. Marie yakope sebis. Loba chérie Marie. Chérie Marie. Nazongeli yo. Nazongeli yo. Nakosilisa mbongo alibala. Nakosilisa mbongo alibala. Pese ka bizi kaka na ebiloko ne wana ba pese. Pese bizi la kisa mobali ye wana nazongiseli yo ye. Pese bizi na munoko. Ba pesa ka bizi boyi. Ya boyi te. Sinon te na ko yebisa boya yo. Ya ko pese bizi bien. Pese bizi awo. Ba pesa ka. Beta maboko vacances. Libale katani yao. Moto na moto nzela na ye. Sandra nzela na yo. Sandra ka ndengo bimia wa nzela na yo. Yo pe kanga mobali na loboko. Kende na ye. Che loboko na kingo. Na sandale na ye neti balokoti na fulu. Alobi nini? Azoloka mwa esi. Na lobi douleur eza kaka. Wana ya opération. Ozoka douleur awa. Opération de tokatio longoli yango. Amen. Tosali opération spirituelle. Amen. Ndeko bika nyos. Amen. Doba Sandra mais comment on est Marie merci. Marie merci. Yambaye. Merci. Marie mamwenda wa Yesu. Boke de kofanda na Marie na yo. Boya nano. Sandra. Tala kotoyo manange bandi. Botambola na boke de kotoyo bosong. Simba. Libala libala Oh libala ya boye. Esengo na likolo. Sera do mutu amemi yo. Bazolo ba sera do aya ye mutu amemi bango awa. Oh libala libala Oh libala ya boye. Oh libala libala Oh libala ya boye. Libala 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 Oh libala ya boye. Bonne année. Bato na yo mwa obikisi bango serado. Omoni ndenge mobali atoki. Auti mosika. Marie Aleli. Aleli lelo journée mobimba. Aleli nabi tika olela. Bengisa to kende pa papa. O apinga bi to kena bon marché, papa wale sazali bengisa e. Babandi kozwa moto banda pompage. Tina wileri. Bakomi na wileri babengi Marie, lakisa biso place église ezali. Ngana lobi bon, lokwa ngana zaka pembeni. Boy koma ngana Hollanda. Na ye okuta bango guérison. Makasi na yeba Ndenge libala pe zongi. Na yeba ike ba ozonga na yebisa ki yepenga biso mbali abiki asenga ka oye déjà pardon. Na maladie o kaka. Donc bozonga na bino. Bazongani. Amen. Amen. Tobeti maboko. Mama uchi wapi boye omoni nini? Olobi
boloka micro ya bien mais micro yango yo zanango. C'est abanzete. Outi na sa banzete. Omoni osaka na sa banzete. Siko eloko nini esalemi kuna. Amona nde mama na kombo na nyangi azolanda ngai nazotima mbangu. Ah. Obimi na sa na moni ozotia maboko na matoi eloko nini osenti na matoi. Amona kwa eloko ebimaki yango moni nazosima. Oyoki eloko neti ebimi na matoi. Oh, obiki tobeti maboko makasi. Okoyoka ye lisusu te tokoti communication. Tolongoli vision. To changer yo pe makila. Ozongi mwana nzambe. Mobani no abengi na pareil yao. To sololi na yeba sololi ba yebisi toza na église. Abandoko lela lobi mwana nanga bana bazawa pina mwasi nanga. Okozongela santé na yoka ndengo zalaki. Olobi nini? Toka bengani ngai ngana kolala libanda tana libanda tana nzela problème teme atikala kana bana. Okolala na libanda te po Jésus azawana ye pa kolinga yo po yo sauver ye. Aolinga kate. Akolinga yo tendeni. Toka yoka boya kolinga te. Mais soki alingi to Jésus akobala yo. Jésus akobala yo. Jésus wana muto asali osala repentance ayebi ndenge akosala. Kocha déjà de fête avant te. Yo sali eloko moko munene mutuya o gagner esprit na yo longo na monde. Bongo soko osala ka wana bana nyoso bakufi. Tala ndenge azolela soka moni bana te. Na lobaki ngana koloba atake ata aboinga mena libulu na okufa na mobali te. Ah yo koloba pe wana te libulu okufa na mobali to okufa yo moko. Eve alobiki na boy mboya bona lobaki ke na mobali na okufa na ye na libulu te mena zolinga nzela na ngai. Ah chaboy 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 loba victoire. Pese micro simba micro na loboko. Mususu cheboy loba victoire. Victoire. Mama wana komone nani? Nyange. Nyangina. Nyange. Nyange. Chaboy. Loba mama Nyange. Mama Nyange. Okomona ngali susu te. Okomona ngali susu. Au revoir. Au revoir. Na yo. Na yo. Na nyoka na yo. Na nyoka na. Au revoir. Au revoir. Na bikiye. Bikiye. Na koya monene. Koya monene. Bana nanga babikiye. Nanga babiki. Na zabeni. Na zabeni. Salaboye. Pesa église mbote. Église bo pesa yembote. Boloba obikiye. Okomona pasi te. Nzamba zali. Akopambola yo. Boyamba ye. Nazolinga ba mama ta 5. Mama wilimbu yamboko ya. Mwasa katoko ya. Boya koyamba ye. Ba mama ta 5. Boye boyambiye. Bopese zala na ku. Aha. Zala na kubana. Kolela te. Eloko moko ezate. Nzamba zali. Oh. Makaminene. Oh. Oh. Est-ce que vous beta kidar wana mbo? Nzembo wana mbo beta wana. Mama, sepela na yo, bina na yo. Leki yaka pe o sepela. O sepela nande kono mwasi. Sepela mama, kolela te. Oh, zambi wanyi. Oh. Nakopesa mbongo ke na mwana na hôpital na bonde déjà po na ye azo sala diarrhée mai na mai makila pe sila kiye. Oh. Soki nga na azo sambela bopekisa ngai te nayebi esika na uta na Nzambe. Bongo bayembaka basawa